Bonjour les belles dames, j'espère que vous allez très bien. Là, on a passé un evening oyo, soirée oyo, on a bien ensemble. On a bien maki, là, on a zongi, là, on a pour ça qu'on change ce qui n'a pas couleur et tout ça déjà 17h. On a changé ce qui n'a pas couleur là, on a mis la couleur oyo, bon c'est ça qu'il a utilisé parce que bon on moment que ce qui n'a pas couleur nous on a checké et on a les sous-soutés parce que ce qui n'a pas est collé et n'a bien qu'il a mis la couleur oyo donc ce qui n'a pas je pense que c'est comme ça et la couleur oyo et attention comme la couleur au bon CP là. Na message pe na suki yango comme ça na message nango diboso na comme on simba kinga te mais c'est une vérité na message na suki nanga comme ça mais quand même suki nanga ekoli kende za ki liboso ekoli et na ochango na ocha couleur nanga lelo parce que na pour ça que na ça la vidéo oyo ya Tran Ho to ça na lobby ya H&M ezoya donc na nkena bongsa suki nanga c'est ça que na cha couleur donc voilà toujours maille de l'eau c'est la vie. Maï on a checké depuis longtemps mais ça toujours ma lili et maman Bokilo nangai thank you maman bébé maman Bokilo akabelinga pondu bomona pondu oyo ewuti Kinshasa botala nde bakanga kango comme ça akela wait kolamba pondu oyo non là vraiment la tchango mbisi na kati to kolia ngo bien là donc regardez-moi ces pondu nde basali yango pondu liboke mnene et na senga ki ems asombelanga pondu et aime asombelanga pondu na biso te création na poto ngoyo oyo utaka Congo parce que loko na sala ka tellement que na pondu utaka Congo mingi parce que ça na gumo ko ya kosaka na te na sala ndi na zu pondu na biso oyo na zu pondu ona sangisi po ebimange belé na liango e belé pour ça na bika ona mona ke umela ka te sili pour na liango na lokoso c'est ça que la senga ki aime asombelanga pondu o pona bakisa ko sala ngo e belé maman a fait ça aussi et vous avez maman Bokilo bien vous avez maman Bokilo au balingaka au kitoko na maman Bokilo nga alingaka nga anyway maman Bokilo a fait ça oyo ezali taba ya poso donc ezali maman taba na ba poso nango comme ça vous mona bien donc ezali taba na ba poso nango merci beaucoup maman to kolia bien na ba koko na yo et donc on sala na ko tsala ba pondu na ngai na congélateur et pondu on pondu oza congelé makasi pour na lamba ngo lobby lobby dans autant la monter pour lobby dans occupé dans ça ma vidéo lobby dans autant lamba te dans lamba ngo lobby jeudi dans lamba ngo vendredi dans on côté na congélateur pour la lamba ngo vendredi parce que vendredi dans le ko ça la té donc on côté na congélateur na peut-être que na lamba lobby pour lobby dans la vraiment occupé. Ça fait déjà 7 mois que na saline zoto nanga ba les belles dames regardez-moi. Donc 7 mois déjà, banda basalinga nzoto, pe na mesala na mona ko mona mosko normal, ba passi si là, c'est moi ba passi que ba crampe, eza que pas cité mais ça crampe, ceux ça que ça mon sala mingi qui faut ba masser yo, o relaxer, mais ba passi ndeza kinga la mikongo na mi panzi, tout na mi panzi na passi makasi, mais passi yo na mi panzi si là. Donc mais ça na vraiment na nzoto nanga comme ça peut le quête comment on ninga vraiment dit kamula l'enquête peut et comment on ninga na les belles dames et na so qui peut miliki bana c'est la miliki oyo ya Tesco non tiens on a bâti ça c'est ma pour moi na te miliki si la na ndako pour na bana miki ba la miliki mingi ba sala maka mingi na miliki que là non, moi, j'ai chassé mon nene awa et vous tenez qu'une chasse. Bon, tu n'as pas nini. Et ça n'a pas mbisi. Eh, quand on va regarder, regardez-moi ça. Donc, il tient nos caméras. Pour vous montrer parce que ça va banyama. Et là, on a ça dans un ndambu. On a lamba, na tchango na mai, ndambu sous na kanyango, na tchango na storage. Na bon, ça m'a malembe, ok? Donc voilà. Donc, il tient nos caméras. Cuisine n'a pas des autres ma belle to bon ça on a vu ensemble le problème mais tout à l'heure bambisi au baili biso chez tata Fifi au Congo a mis biso bambisi là total bambisi on a vu ensemble pour to bon ça on a vu ensemble ok donc on a chasser comme ça et ça vous montre bien mon caméra moquée je pense que comme ça c'est plus mieux on a chasser comme ça et on a bambisi nangai ici, bakangiamo vraiment bien et batie combo Stéphanie.
Donc vraiment très bien. Nana bambisi. Oh my god, vraiment gâté mikolo fumbwa comme on a makambo, ok? Et là nana bitoyo makabo na lingango trop na makabo bitoyo mingi. Et maman nanga Maman Tchelinga avocat, merci beaucoup maman pour l'avocat. Maman a dit qu'elle a un avocat mini, merci maman. Et ici, bébé n'a pas ma fouta, on a pas la Kélicia na Kylian na pas la mafuta oyo. Et naza pe na o ezali ba bouillon. Oh my god, bouillon na biso ya elengi, ya poisson, o eza bouillon sika, bouillon crevette. Bravo. Donc bravo crevette, bozo bengango, ça vient comme ça. Nous avons un bouillon et nous avons un bouillon il y a elengi ya soso. Bah madame bayebi, ok. Nous avons un bouillon nous avons ici. Donc qui chez la rose quoi. Et ici encore nous avons un kayabu. Ça là, je ne sais pas si c'est quoi, je ne sais pas, non, t'as dans ma kati. Et ça là, dans la bambis, dans la kobomoni bakanyango vraiment bien. Donc voilà, dans la bambisi. Et ici, tu as un peu de bambisi, dans la bambisi, dans la nyonso. Yango yo et na makayabu. Donc oyo nazo tekate ba les belles dames. La rose azo tekate o eza yanga moko ya ndaku yako lamba. OK? Regardez-moi ça. Merci beaucoup tata Fifi. Hein? Tata bana. Tata bana yo boyena biso. Na linga bito on a pondo. Maman na ngasko na pondo e wuti Congo la to ko sala ko ya ko kali ngasko na pondo. Maman laisse tomber les belles dames. Au fongo la bambis nanga potomona ndeza na kati, ok? Na éviter si o nini, je sais pas. On a linga mbisi kaka o mingi. Donc, papa, si on a kaka miki na benga nini mais na linga ngo mingi ya kokalinga na pondu. Donc voilà, c'est ça. Keza na kata chasser au comme ça. Parti comme ça na kata chasser au boye. Ici, tozali na oyo. Ezambisi. Parce que mbisi nanga nyoso na congélateur et silaki. Mbisi vraiment silinga ngami mbisi zanga na congélateur ata pour 6 mois mbisi vandanga na congélateur pour kosomba na poto bimo boyebi. Donc voilà. Là toi na mbisi na biso o na yebi kombo na ngote. Je pense que mboto moko, je pense que za mboto moko. Yango nde toza nango na kati ya chasser comme ça. Et là, comment on a ça là, na tchaka mbisi nanga na mai, ba singa na nika ngo manyuka na sokola ngo vraiment na sande ba yebisinga. Après na tchango na mai, na kolongola ba mikuwa, na tchango na ba chasser na biso tchaka na babloko na frigo, et na komo zo sema sino komi ko lamba po bongo za langa facile. Comme moni, c'est comme ça et vraiment mes bimba et panzanité. Là, je pense que c'est mboto moko et 2 3 4 5 6. Mboto moko eza 6 et je pense que oyo eza ba biloko misusu pe totala et oyo awa naza na ngolo. Donc on sépare on ton tchango na mai mais on tchango c'est ma comme ça mais ton tchango na mai na ko séparer ngolo mboto moko et ici toi na moto je pense que oza mboto petit que la commentaire sur mon mabe. Donc voilà. Na nango sema mi balé. Hey, boy pende evanda ngata pona 6 mois, le temps que mtumso akende Congo ou bien ngamona kende Congo, c'est bon. On peut soukaka na ngolo. Donc nga bambisi on a la kisi biso bambisi on a lingaka bambisa makasi te pona mino
nga naza motu nazalaka mwa mino mpasi oyo naolukela ngo bassin mosusu nalinga te ke mbisi ezalanga makasi so ezalanga makasi ekotanga na mino j'aime pas voilà et ba oyo comme boyebi eza nango makayabu donc eza minene moyen mikie et moyenne naofungola oyo ya mikie naofungola oyo ya mikie donc eza makayabu ya kombo nango sunini bitoyo makayabu na biso bitoyo ça vient comme ça eza pe na osika makayabu oyo mabele soki olingaka makayabu omeka makayabu oyo makayabu na légume mingi na pondo ya mai mingi na épinard ya mai mingi na matembele. Oh my gosh makayabu oyo oyo kutu makayabu emsali yango te donc makayabu ezaka mpo na nga parce que emsali ya ne makayabu te mbisi bo emsali yango kaka na biloko so na lambi mais tolamba mpe mbisi na mbisi te boyebika po tokosala mbisi na mbisi te mais nakosala mpe mbisi na makayabu oyo mpo na misepelisa kaka ok naotika yango comme ça ou bien nakosa nakotya na congélateur mais nakolongola yango mungwa te nalingaka nalongola yango mungwa mpo bitoyo ezalaka vraimen na mungwa makasi te nalinga nalongola yango mungwa eyaka nazolamba yango donc nakotya na congélateur ka nde ekangami nango comme ça donc yeah bien nakotika yango comme ça mais naotala no nde naosala mais sono te bitoyo na biso yango comme ça mbisi na biso pe yango comme ça mbisi nanga oyo kovandanga ta mpona 6 mois. Voilà ma belle, mbisi na biso, c'est ça. Et le qu'on ça là, on tient mbisi nanga à côté parce que comme dans le but qui fait c'est là-bas dans mon sauce donc vite fait, mbisi nanga est vraiment bien, ça vraiment mbisi à sika. Regardez-moi ça. Ils ont vraiment mbisi moko ya sika, mbisi moko vraiment kitoko. Merci beaucoup Naya Fifi. Donc là, on tient à côté dans le pour la boire quand on fait on peut laisser là-bas la sauce vite fait en attendant que on tient bis na mai mais ça non pas sauce ya musunya kota et au moins comme rapide que bana balia et d'abord que le mola basani o eza awa on est aidé là dans la sauce ya ko lamba quoi. Ma belle, wana na tie bagana nga pour kina longola basani o ezalaki na lavabo avant kina banda kolamba parce que là nakoka kolamba te soki basani eza salité donc voilà wana na nettoyer basani na nga vite fait et tout ça là musuni na biso ya mbangu mpona bana balia na bande mpenza kolamba retard donc pas de choix nazalaki mpe fatigué et là nabisemaki nasala parce que naza na choix te moto mpo otinda sa lelo mpe aza te kiara aza na mokie kiliani mpe aza na mpe mokie donc voilà wana nazonettoye basani na biso. Ok, wana nasilisi konettoye basani na viande nanga oyo babenga yango brissteaks donc voilà donc eza ngombe mais eza ya brissteaks yango nde naosalela donc nanettoyaka viande oyo vraiment ata 5 fois. Donc nameka na mpe gu yango ya crevette ndenge kozala natie nyonso te natie sema ndambo e nakoya kotya oyo eza tangawis nakoya kotya mpe oyo ezali ai donc wana naotia baépice na viande na biso po konettoye yango donc voilà natie mpe ai e nakoya kotya black pepper donc voilà donc mpona ka musuni na biso bima kitoko nakoya kotya oyo eza muscade e tokotya mpe oyo ezali paprika donc et là nakoya komatisa viande na nga na moto nakotya mpe likasa na biso ya solo mibale e nakotya mpe oyo ezali bouillon oyo ezali ya cube mangi yango nde mpe nasaleli e nakoya kotya oyo eza céleri nafiniki nzungu na nga na tie mai te e namatisi yango na moto nakotika yango boye etoka pendant quelques minutes donc nakozala mosika ya nzungu na nga te. Voilà ma belle, wana nazongi na nzungu na nga mpona cheki musuni na ngai donc comme boyebi ke na cheki mai te
nafinikaki yango parceke nalingaki ke bavapeur wana ekota esalaki babouillon na nga natiaki na baepice na nga ekota na mosuni avant ke natia mai. Donc nakotika yango lisusu mpona quelques 5 minutes. Donc voilà, sikoyo vraiment c'est bon. namoniki baepice na nga oyo natiaki ekoti vraiment na mosuni bien. Donc boyebi ke mosuni na nga naosala yango ya kokalinga te, donc naosala yango ya sauce, nakotia mai pour que viande na ngai elemba, mais nakotia mai ebele te, donc quantité mai comme bomoni, nakotia mai na biso comme ça na viande. Et nakotika viande na ngai etoka pendant quelques minutes, donc toloba 10 à 15 minutes comme ça, avant que nabakisa yango sauce. Donc voilà, après wana nakozonga sikoyo mpona kosala oyo eza mbisi na nga kokauka oyo ya mike mike oyo comme bozomona. Mabeli nasokolaki vraiment mbisi na nga très bien, nazalaki sûr ke mbisi na nga ekomi bien nettoyé. Nasokolaki yango ata plus de 5 fois na mai ya moto pe parce que elongola vraiment salité comme bomonaki ezalaki vraiment salité parce que euti mbamo na Congo batekaka biloko na se. Donc voilà, il faut vraiment bien nettoyer pour que olia mbisi na yo kitoko. Après konettoye yango très bien, eloko nayaki kosala nayaki kotia yango na mai ya moto, donc mai ya kettle ya moto en attendant ke nazobongisa baepice nango oyo nakolambela yango na balégume nango. Donc voilà, natia yango na mai ya moto mpona evanda moke, bomoni ke ekomi vraiment propre. Après nakozonga na nzungu na nga natala nzungu na biso ndenge ezotoka, namoni ke nzungu na nga sikoyo viande na nga vraiment c'est bon, elembi te mais omonaki changement parce que baepice oyo totiaki na viande na biso ekoti vraiment na mosuni. Eloko nakoya kosala sikoyo ezaki kobakisa oyo eza balégume, nakotia ndembi, nakotia mix pepa na nga ya orange et nakotia litungulu na nga ya rouge, nde nakoya kobakisa na nzungu na nga parce que viande na nga ezali viande ya sauce. Après nakoya kotia oyo ezali tomate pour que viande na nga esala mwa sauce, mais sauce bloquée te, sauce moko léger. Donc voilà, après nakoya ko mixer, nakobalola nzungu na nga biloko nyonso oyo natie na viande na nga et mélanger très bien et tokotika viande na biso et toka. E wana nazokalinga matungulu na nga, na kati matungulu na nga ya pembe nazokalinga yango po yango nde kosala ke tosala oyo ezali mbisi na biso ya kokauka oyo totiaki na mai ya moto. Donc voilà, wana nakalingi matungulu na nga, solo ya matungulu ebima comme bozomona na video. Donc solo wana ebimi esalaka bien, solo so ebimi après obakisi eloko oyo oza nango posa. Donc voilà, après quelques minutes nakoya kobakisa sikoyo oyo ezali ndembi. Donc voilà, ndembi na nga ezalaka na congélateur, nakata na tina congélateur posa nga facile na kolamba. Donc voilà, wana natie ndembi, donc nazo mélanger yango très bien na matungulu na biso. Mbisi na nga ya kokauka oyo ezalaka nango motu pasi te mpona kosala, wana linga yango mingi kaka ya kokalinga, azalaka vraiment simple mbisi ya kokauka oyo. Donc après wana bomoni ki non biloko na nga ese mélanger très bien et nakoya kosa siko mbisi na nga ya kokauka nalongoli mai nango bien nettoyer. Soki eza bien nettoyer te okosepela nango te parce que okolia mabele. Donc il faut vraiment bien nettoyer. Après wana nakoya kotia yango na kikalungu comme bomoni nakomi ko mélanger yango na balégume na nga oyo natiaki na kikalungu. Donc voilà, ekota vraiment très bien. Mbisi oyo ezalaka simple ma belle, mais ezalaka vraiment na goût, mekango okozala décité. Donc voilà, wana na pusi nzungu na nga liboso ya musuni pour ke bomona ndenge nzungu na ngai musuni na nga ebeli. Donc voilà, musuni na nga ebeli mai ekiti. Donc mpo na nga comme ça c'est bon, nakokausa mai mingi te parce que boyebi ke aza na bana baliaka semoule. Donc comme ça mpo na nga c'est bon, okolia musuni na semoule, okolia yango na loso na kwanga. Donc nzungu na nga vraiment nazalaki happy na nzungu na nga mpo biloko na nga ebelaki. Donc voilà, video na biso ekomi okoma na suka. J'espère que video oyo esepelisi bino ma belle. Nga toliaki na bana, toliaki vraiment très bien musuni oyo ezalaki vraiment bien parce que bomona kaka ke non sauce na biso eraté te, et likolo nango mpe mbisi ya kokauka na nga mpe erataki te, ebelaki vraiment tokos comme bozomona, vraiment facile. Na filmaki yango nyonso te parce que caméra ekataki. Kobosana te kozala abonné, ko aimer, ko
partager vidéo ekosala ngai bien makasi mais tokosala recette mosusu ya mbisi na biso ya kokauka oyo nakofilmele bino yango nyonso ma belle oyo boye ezalaka nice na kwanga na semoule rien à dire ezalaki vraiment yami naliaki yango vraiment na lokoso bisou bye